mbote bandeko nyonso obolandaka Irsil Botelo ya TV, mbote na bandaku na bino, mbote esika nyonso oyo bozali. Bandeko nanga balobi mwambui kalate, donc bientôt mwambui, donc toza déjà ya kosepela. Alors on a si bomoni déjà liboso na bino, na teli bino déjà vidéo o bozo mona wana ezali baby koto eza grâce luzolo. Na yebi ke boza vraiment ebele o bolingaka bango, boza ebele o bolingaka baby, boza pe ebele oyo bolingaka grâce luzolo. Donc na yebi ke awa na Irsil Botelo ya TV toza na balova chou ebele. Alors ce koza lova chou manifeste toi, donc kende na commentaire tia déjà liloba pona grâce luzolo na baby donja balobi eza déjà ya koinda, donc to serrer ba ceinture na biso, to préparer très bien to se préparer kitoko makasi po tozo zwa déjà eloko moko ya kano makasi na baby na donjwa TV. Tozalaki belé tomona ki mipepe oye yaki, tomona ki baby vraiment azwaki mwa tana ya kopema, baby azwaki vraiment mwa tana ya ko consulter nzambe na ye, azwaki mwa tana ya kozonga sima kande balobaka, il faut kozonga sima pona ko sauter lisusu davantage, donc il faut kozonga nanu sima pona o évoluer lisusu makasi na vie. Alors tomona ki baby donjwa azwaki vraiment tana ye, azonga ki sima o bato belé balobaki ke baby atiki musala, o bato belé balobaki ke non bébé osala lisusu te, baby kuta tiki boy. Alors ye moko ayebi pourquoi azwaki tana ya kopema, et lelo tomoni baby azongeli biso avec force. Bato balobaki ke baby na grâce luzolo baloba na lisusu te, ba makambe bimaki ebele. Alors 42 bozo mona bonde bazo yoka na basoni awa boza bato boza bato na remarquer ke ba yoka na soni, so remarquer ke ba yoka na soni komela na commentaire. Ceux qui vraiment remarqué que baby na grâce luzolo ba yoka na soni komelanga na commentaire et ça la malamu ming. Alors on a pesi mbote na bato bolandaka Irsil Botelo ya TV, na pesi mbote na bato bolingaka biso, na pesi mbote surtout na bato oyo bo commentaka pe bo partageaka vraiment ba analyse na biso. Si vous remarquez que naza vraiment na sengo temps nazo sala analyse oyo tant nazo pesa bino ba information oyo naza vraiment na sengo moko makasi poto zela ki vraiment misala ezonga na donjwa TV, tozelaki et lelo musala ezongi déjà na donjwa TV. Alors tozala décider car ande binyo mo boyebi esika baby aza esika grâce luzolo aza tozala vraiment décider, donc tozala décider tozozela na mutema malamu. Alors bandeko nanga na lingi na loba mwa likambo mukie, en tout cas lelo tozala mwa mulaite jusqu'à 20 minutes to 25 minutes toza liboso na bino pona kolobela eloko nini oyo ese pasaki tope eloko nini oyo eza koleka na yango bandeko nanga kaka ndenge ezalaka. Sur exemple la liboso au visiter Irsil Botelo ya TV, en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, nzambalola akopambola yo. Ngana loba nanga toujours ba abonnement na bino ezalaka bienvenue et pas na biso, surtout ming ba partage na bino Irsil Botelo ya TV alingango. Donc tango koti partager biso na WhatsApp, partager na Messenger, partager na ba groupe Facebook, en tout cas nzambe akopambola yo. Et puis tango s'abonner bomona laksi bino leo na teli bino ndenge nini sala bomoni flèche eza na suka koto place ba komi subscribe. Alors tango s'abonner au kota place wana o aimer d'abord vidéo, au s'abonner après au cliquer na ngonga wana, donc au activer cloche ya notification. Ceux qui ont activé cloche de notification et kotinda que prochainement tant Irsil Botelo ya TV a otaba analyse na ye o komona directement o reçoit notification, o reçoit message na téléphone o ekoyebisa o ke Irsil Botelo ya TV kuna esi apandi nde okokota pour que oya kolanda analyse topé émission na biso.
wana pesi mbote nanga na princesse Alegria, na pesi mbote nanga na Linda bukulu ya balinda, na pesi mbote nanga na Sonia, na pesi mbote nanga na Chantal ya Nzambe, na pesi mbote nanga na Bitakuta. En tout cas boza ebele o bolingaka Ursule Botelwa TV, ba mbote na bino esika bozali. Nzamba lola amona bino batu nyoso o bosutenaka musala na biso ekende liboso, batu nyoso o bobengaka biso, batu nyoso o bobengaka biso pona ba conseil o bo conseillaka vraiment Ursule Botelwa TV. Nzamba mona bino. En tout cas numéro na biso eza liboso na bino pona ba o bazana ba suggestion, pona ba o bazana ba conseil, pona ba o bazana moi ozana moi business no lingi pub nango eleka awa baselo publicité nango okoki pe ko contacter biso. Ba remarque na bino pe eza très important pona biso pour que toi avancer lisusu na musala na biso. Ka ande balobaka muta koka na nyonso azate, muta bonga na nyonso azate, alors toza wana toza kaka ko bunda muke. En tout cas ndeko nanga soko za na remarque ya kosala biso, ba remarque ezalaka vraiment bienvenue, to sepelaka nango po yangonde esalaka pour que toi améliorer musala na biso. Merci beaucoup na baebanso o bobenga Ursule Botelwa TV o bozo komela biso. En tout cas nzamba lola a visiter bino. Bande onanga histoire oyo ya Grâce Luzolo na Baby Donjwa eza histoire moko ezaki compliqué, eza histoire moko batu bayaki ebele, eza histoire moko batu basalaki ba interprétation nango na ndenga mabe, eza histoire moko batu balobaki ebele pona yango. Alors lelo batebele ba ozali étonné pourquoi Baby azongi na théâtre, pourquoi Baby asali boye. Baby alansaki message moko teke atiki théâtre. Donc Baby alansaki message moko te ke atiki théâtre, alansaki message te kenda zabo ya robanda ko jouer lisusu te aloba eloko wana te, ayebisaka biso te ke atiki théâtre. Alors comme aza mwana nzambe aza mutu aza penda kande balobaka il faut kozonga sima, ozongi nanu sima otala makambo ndenge ezokende. Après tango kobima lisusu obimi avec force, obimi avec force moko ya makasi. Baby Donjwa amekaki kozonga nanu sima to monaki azelaki vraiment alandano mamba nzambe. En tout cas asaelaki vraiment nzambe na ye, akendeki ko consulter papa, alandaki mingi nanu maramba nzambe, ataki nanu kande balobaka priorité d'abord na marambu ya tata nzambe. Alors azongaki nanu vraiment sima, abatamaki nanu. Lelo Baby azongi avec force. Bandeko bolobaki ke Baby abandonné chaîne, Baby atiki théâtre, Baby asali boye. Baby azo lancé déjà théâtre au titre nango eza Mwambui. Donc bientôt là tozozwa Mwambui na Donjwa TV. Yango to loba toujours balova chou. En tout cas bozala kaka branché na Donjwa TV, na Donjwa télévision pour filmer ya kitoko ezo kota. Donc kaka ndenge na oloba soko linga Baby, soko linga Grâce Luzolo, soko sepelaka komona bango lisusu na scène, soko sepelaka komona bango ba jouer lisusu mwasi na mobali kaka nde to mesana. Yango déjà tozomona déjà Baby na Grâce Luzolo. Donc retour na bango avec force makasi. Donc tozozwa biloko moko ya canon. Donc Mwambui bientôt sur Donjwa TV. En tout cas, ce que vous allez partager vidéo pour que tu informer na batu. Bientôt là, tu as déjà vidéo na biso théâtre na biso ezozonga. Donc ba théâtre na minute oyo ezongi na Donjwa TV. Ba te belé bo décourager qui, pourquoi Baby a joué les sous-soutés, pourquoi Baby a ba te belé na sur te décourager qui, ba te belé bo décourager qui. En tout cas, Baby a pema ki na musiko yeyo esi azongi. Couple o e manqué biso makasi na théâtre. Donc to miss yango makasi na théâtre. Naloba toujours so na sat na otala théâtre na moni couple Baby bakangisi Baby na Grâce couple. En tout cas, natala théâtre na avec joie, natala yango avec sengo pona linga bango. Boyebi oto loba poto linga bango. Alors lelo bazongi tozala wana soki nano sabona te kende ko sabone na Donjwa TV po tozozwa biloko moko ya kafuka ndenge bayebisaka bino. Donc toyebisaki bino ke Baby na Grâce babinemite Baby po malembe te. Baby ozongi penza avec force yoka lokolo kilo. Ma chérie obeti bord, obeti vraiment bord à kanda na lokolo. On a pe ba zuma ngo bien habillé. Bien habillé ba toazake belé ya finga Baby to monaka Baby asala ba vidéo.
tomonaka bebi asalaka bavideo bebi azongaka nsima tikaka na ye no teatre ayebaka eloko nini osala ka nde balobaka soki omoni eloko esimba su te eloko eleki tike ezalaka te donc amonaki ke mwa bakokoso moko ekoti akotisi mwa faiblesse moko na mamba nzambe mwa bamipepe moko ekotaki bebi azongaki mpenza nsima azongaki mpenza nsima alors bato ebele balobaki bato bafingaki ye bebi liboma bebi kutu siko liboma yango liboma ese liboma osala théâtre eske liboma obenga mpena bato basali mpe casting mpo baplibie mpe théâtre ebandi eske liboma osala yango te me bato ebele baya koloba na bandenge na bango bato balobaki ebele bebi abandi liboma bebi kutu liboma bebi kutu boyeboye bato ebele balobaki bato baluki bahumilie bebi voire même na réseaux sociaux epanzanaka makasi akoma kutu critiquer alataka bien te ba théâtre jouaka alataka kitoko te mais bebi ayaka mpona oloba mpona olakisa biso ke barole bapesaka ye donc ntango bato banda oloba neka alataka kitoko te ezalaka mingi barole imagine baopesa imagine baopesa barole moko bapesa ndeti barole moko oza moto apasi siko ntango bapesa role ya moto apasi eske okosape te baopesa barole moko mwana musala mwana mbanda donc yo ozalaka na bamisère moye osape eza te tomona bebi akotaka mpe na kata chambre na abimisaka babilamba alakisa biso babilamba oyo biso nyonso tomona alakisa biso bavalise ebele oyo tomona asala yango avec joie te asala yango avec esengo te masala yango na pasi na motema mpo bakritike elekaki asala yango na pasi na motema mpo bato bakritikaki ye mingi afi moko nga na trouvaye azalaka simple bebi aza fi moko simple na trouvaye vraiment simple alataka na ye bien akitoko atia makeup kito te atia peri kito te alane kitoko azala naturel to azala artificiel azalaka na ye kitoko kaka nde boyomona bebi mpe soni makasi boye yango boyoka na soni boye pwani boyebisa biso no eloni eza wana boyoka na soni tozozela théâtre oyo donc toza vraiment na posa mingi ya kotala yango po kala oyo totala lisusu bebi na Grace Luzolo toassure ke bakopesa vraiment bameilleur na bango po kuna tozalaka na biso desite na Donjwa TV tozalaka vraiment desite alors bandeko nanga mwa conseil na opesa mingi na bato bolingaka kofinga botikaka kofinga bato botikaka kojuge bato na musika botikaka vraiment kofinga bato ezalaka bien te bebe azalaki humilié parce que bato ebele bafingaki ye boyebaki eloko ezoleka na vie ya mwana bato te me boyaki kofinga ye boyebaki eloko ezoleka na vie na ye te me boyaki kopesa sango na biso ba youtubeur na biso ba chroniqueur toyaka kaka kowela opesa sango sans vérification eza vraiment kitoko mingi te il faut toluka to vérifier likambo vérifier vraiment likambo bien lokola mama Kimia Sarah ye penza azaka toujours il faut à vérifier avant aya na information na ye lokola Irsil Botelo la TV donc biso to lingara mingi to vérifier avant to ya na information donc to lukara mingi vérification ezalaka malamu mingi batu bayaki olobela bebi jusque là et na batu baoki kokoma na page ya bebi na TikTok na ba commentaire ke boluka bosala lisu base et aussi mbate bebi osala base par rapport à quoi abotama comédien aza artiste aza makila ba artiste kati na ye aosela nzambe koto pe aosala musala balobi kutu sala sala sambela siko bino bokasi soki alobi kete asala te asambela kambongo euta likolo te kita balobi sala sambela donc oyo koto ya théâtre eza musala na ye eli koloba te ke soki azongeli théâtre a abandonner musala nzambe akoki jamais ko abandonner musala nzambe théâtre eza musala na ye oyo azosala donc azawa na ayebi ke oboye na kosala oboye na kosala te par rapport ndenge liboso ezalaki azwi mwa baleson na ye ebele na vie babi bepreuve nyonso oyo ekomelaka biso pour ke tobakisa mayele mutu mota koleka na bepreuve moko ya pasi ekomeli ye après lobi nango abandeli kasu même likambu non bepreuve nyonso eyelaka biso na vie tobakisaka mayele selon bepreuve nyonso eyelaka biso na vie alors tomonaki bepreuve o bebi donjo auti koleka nango bebi donjo azalaki humilie bato bahumiliaki ye bato balobaki bato bafingaki bato vraiment balobaki
comme congolais ayaka ofinga ka soka moni baninga ba ofinga yepe aye abandine kofinga sans a vérifier eloko nini ba ofinga pourquoi ba ofinga congolais azakane na vérification na te congolais yaka ka soka moni baninga bafingi baleki bafingi yepa leki afingi na yaza na ya l'aise sans que a vérifier pourquoi bafingi baluki bafinga yepo nini congolais a vérifier raté alors to mona ki nyonso ekomelaki Nathalie Baby Donjwa to kota ki na page na ye to mona ki yemo pas salaki ba live na ye belé pour na ko éclaircir bateau alors nyonso o eleki kande balobaka le passé ne revient jamais donc nyonso o eleki to bosa na yango to focaliser to zala beaucoup plus focaliser na film na biso ya sika o bazo coach la biso na Baby Donjwa TV to zala toujours focaliser to zela film na biso ya sika na motema kokita na motema malamu mingi alors conseil to repesa na Baby na biso en tout cas to lingara o mingi ma sœur to lingara yo vraiment oza vraiment o to lingara mingi conseil na biso eza kaka ke nde bozongela musala toza vraiment na besoin ya repos lisusu te toza te na posa bokoti épisode 1 épisode 2 boyo koti yango après 3 jours 4 jours 5 jours non toza vraiment na posa musala ezonga avec succès musala ezonga donc chaque jour so bokoti la biso ba épisode e bandoza la malamu so bokoti la biso ta lokola mama biso belvi kanzi ndenga koti donc chaque jour ceux qui bokoti la biso ba épisode e ozala vraiment malamu mingi et puis to lingi beaucoup plus pe télé réalité fo esale maka en tout cas et ozala penza kitoko makasi bandeko ope bolingara Baby akotara ba film ndeti ba biso yo toza na posa ba film kota chaque jour en tout cas il faut to soutenir ye ceux qui toza na bolingo ya ko soutenir Nathalie Baby Donjwa et ozala malamu mingi soko moni lingo soutenir Nathalie Baby Donjwa en tout cas komela biso ka na commentaire to kokutanisa ona Baby Donjwa pour que o soutenir ye donc to soutenir ye misala na ekende liboso po lelo to déclarer que toza posa ba filmer kota na Donjwa TV mais tout esengara mbongo donc il faut to soutenir ye toza to mona ba Karine Mokonzi bana ba chinois na bango o ba soutenaka ye so toke na Karine Mokonzi to mona ke ana ba chinois o ba soutenaka ye alors ce que oza lovashu kande balobaka oza vraiment lovashu il faut to soutenir Baby Donjwa po aza o to linga mingi leader o to linga mingi ye wana mama ya balova shu nyonso ye wana alors to soutenir ye pour que misala ekotaka chaque jour to monaka balansaka théâtre et osala vraiment malamu mingi bandeko to tika kofinga congolais tozaka mafinga congolais tozaka mutota video na ye oyo commento fingi na ebite pourquoi congolais tozana motema wana toza beaucoup plus na motema ka ya kofinga ka baninga eza vraiment bien te Lobi Baby alansaki ba video na ye comment ba osala tournage ndenge nini ba tournage ezoleka tomona ki ba mama makambo tomona ki bato to sengela ki tomona mais ezaka na bato o ba yaki na ba commentaire ko finga ye siko bosala yango bongo pona nini bosala yango bongo pona nini mutu ye moko azwi na video na ye moko aye a lancer ba biloko na ye atie ba video na ye atie koma bavandaki koma bavandaki kosala makambo na siko bino boko ya oye okoti ofingi na kaka bosala bongo pona nini pourquoi tout ça bandeko nanga eza malamu te ya on aloba toujours peuple congolais azaka na respect na muninga na ete ba congolais tozana ba respecter et ya kitoko te ya on bomona batebele misana na bango so ko avancer te pourquoi to lingi ko finga to lingi ka makamba buzoba to lingi ka esika ba olobela buzoba yango biso nde toya to lingi ka esika ba ofinga esika ba bazo finga o mona ka muta finga ki oyebi kutu te histoire ngwe banda indenge nini oyebi kutu te eloko nini o elekaki mais comme oyina mutu wana omonika baye bafingi yo pe oye ofingi kamba moko eza kitoko te eza kitoko te bandeko na il faut tozaka na moi sagesse pe intelligence lelo batebele bafinga batuka pamba lelo batebele ba regreta pourquoi finga ofingi muto regrete po ani na finga keso na yebaki me na fingi te lelo batebele bakoma o regrete bakoma regretter makasi alors bandeko nanga tozala wana tozala na bolingo pour que mboka na biso pe avancer esenga tozala na bolingo ba congolais tolingani te tolinga kofingana tolinga place ba désordre zali ba comédien lelo ebele bakoma na barando musu ezo ute pa na biso ba comédien
et pas na bango moko ba comédien monsieur ezouta et pas na biso bato totalaka bango yango lelo bomona ba rendre koma makasi na monde ya théâtre po ani biso na ba congolais to amitema mabe omona muninga na muninga bata théâtre ona o kwamba wakanga na mingi bokepa o bosali songi ona o kwamba wakanga na mingi bokepa o koto bosali songi eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te. Et à makambo to mona lo na ba théâtre na biso lelo to mona asila na Bellevue kandi baloba na raté eza ka ba songi ya batu nde baya po bakabola bango. Lelo to mona ba Gabriel wana nyonso baloba na raté na ba Mao so to mona ba Milo na ba Ma Teresa ba oloba na te eza po bata théâtre na biso ba fan o to ya ko kabola bango. Siko botala combien de kisongi o batu batia entre Baby na Grâce. Combien de songi o batu batia entre bango. Mais baza batu bazaki na relation malamu o to yeba biso nyonso. Bakoka relation no sezalaka bongo. Eza kuna bolingo kutu tina mabala kutu ezaka air mo bebo. Boza pena mobile no air mo pe kuna koto o na face na o pe na ndenge na moi orange bolo bona te bo beta na ba 12 ezala ngo. Eza pena ba relation amoureuse o mona pe mobali chéri na chéri ba olo bona te bo beta ni ba 12 mikolo wana to mona ngo. Mais lelo to koma mona kaka Baby na Grâce aba uta ko lobana te soki pe ba bande ko lobana biso nde to ya ko mema ngona bandenge na biso ke ba lobana te. Baby azonga kika mwa sima sa makambo oyo ya lingaki asala mais to ya ki to lobi to koma voir même coup ko landela ba publication à Grâce Luzolo to loba makambo to maîtriser te et à kitoko te. Siko lelo yo Grâce Luzolo na Baby Donja bangwana bazongi sur scène bangwana bazongi pe lisu sur scène tant que moi sina mobali alors makambo nyonso to lobaki bozo mona. Pono omona ke Congolais alingane ka koloba. Congolais koza la yebine likambo wana nde bandaki te. Congolais koza la yebine te likambo wana bandaki ndenge ni nani bandaki nani asuki saki Congolais koza la yebi yango te. Mais aoyaka koloba, aoyaka kofinga, aoyaka koloba makambo bilobela, akoyaka kofinga. Pourquoi kofinga po amona muninga koto afingi. Alors yepe il faut ayaka ka afinga. Amona muninga koto alobaki yepe il faut ayaka aloba. Eza vraiment malamu mingi te. Eza malamu mingi te. Et ana bate bele bazala bien éduqué mes réseaux sociaux et baby sa bango. Lelo bate bele ba koma mona batu nyonso lokwa ndeng moko. Lelo batu nyonso batu bele ba koma mona batu nyonso ka lokwa toza ndeng moko mais to ndeng moko te. Et ana batu muso akoti réseaux sociaux aza pa na ya ebite ke ana famille o batala kae ana ba parents ayebi wana te aoya na réseaux sociaux bandi ko beta ba bêtise ko finga azu ko to azongi sibwe azu ko to azongi sibwe. Pourquoi? Parce que Congolais lingaka ko kota makambo batu. Congolais vie privée na ye batu ba kota te mais ye na vie privée ya batu. Congolais linka kokota ba vie privée ya batu lokwa soki eloko ni eza malamu mingi te eza vraiment kitoko te. Tala lelo ndo totia ba combat ba conflit na ba monde à théâtre eza mingi ba chroniqueur ba youtubeur ba luko créer pe ba conflit wana mingi bango ena batumsu kutu si la futa kombongo te Delvia futa kombongo te ixi pechanga futa kombongo te dina na futa kombongo te mais okota noka na ba caméra ko bando finga baninga olingaka sila lokoti na caméra bandi ko finga nani ixi lo fingi likona ngo bosa na ke wana bana oana ba famille oana bandeko o peut-être baluka balanda ona TV o peut-être baluka ba mona o lobi kuna ba ozalaka na besoin ya romona ka ba makambo sala na TV o bosana ke o sala ba vidéo etikala ko bomoni ba vidéo etikala de génération en génération tant que YouTube est sala to yeba ke ba vidéo nyonso etikala ale yo siko zawana ko fingaka soki nano balate soki nano bota te lobi kuna obotaka lobi kuna obalaka olakisa bana no nini misala ni oyo yelaka réseaux sociaux olakisa bana ka kofinga olakisa bana ka ba mamba buzoba oyo yela na réseaux sociaux ezaka vraiment kitoko mingi te to sala na réseaux sociaux to yaka te kofinga to lakisa pe éducation boya pe ko éduquer to za batumo o to sala ba émission o etalema partout mais o sala o leka na TV o sala émission o bande ko nyonso ba tala mais o bandi kofinga ofinga za na muto tia chaîne na ata na bana na moya tala kuteza te pourquoi bando bandaki émission ofinga na sukolobi na sali pe
émission bandeko na nga to changer tala nde to bebisa ba réputation ba comédien na biso tala nde to bebisa ba réputation ba musicien na biso botala bato falia memaki na poto bomoni lelo nde ba bebisa ba réputation na ye bomoni lelo nde réputation bebi ya fali pourquoi ba congolais to lingika mingi mafinga eza kitoko mingi te alors tozala wana rester branché na Baby Donjwa TV tozala wana vraiment tozela tozwa eloko o babongiseli biso tozela tozwa vraiment eloko o Baby Donjwa babongiseli biso ya kitoko titre nango eza Mwambui donc bientôt tozozwa Mwambui na Donjwa TV soki nano s'abona te o s'abonner en tout cas partager ma vidéo na biso o bandeko nanga o continue Irsil Botelo TV partager vidéo o pour que comme la balova chou nyoso pour que comme la batu nyoso o balinga Irsil Botelo TV batu nyoso o pe balinga Baby Donjwa baye ba déjà que kuna mama azo lamba déjà donc bientôt biloko ezobela bato balinga vraiment Baby Donjwa baye bakuna mama azolamba donc ndenga azolamba bientôt tozolia bientôt biloko ezobela donc tozala déjà pembeni wana basali na biso tanka azobenga biso topusani bamona basali toke kolia biloko oyo bazolambela biso merci beaucoup na bato bo soutenara biso merci na bato o bolinga Irsil Botelo TV merci beaucoup na bino nyonso o bozalaka wana vraiment pona kolanda Irsil Botelo TV boza ebele o bozalaka wana pona kolanda biso en tout cas nzamba lola a pambola bino nzamba lola a mona bino nzambe a visiter bino nzambe a sala bino bolamu ndeko nanga so nzamba la liboso o kotina Irsil Botelo TV o s'abonner tango s'abonner o cliquer cloche ya notification pour que prochainement tango Botelo TV azotsa ba analyse na ye e komela yo directement esika nyonso oyo o kozala na loba toujours ba partage na bino nde esala force na biso donc tango kotina Irsil Botelo TV kende partager ba analyse na biso partager sur Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger tindela baninga tana statut et ozala malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongite bambote nanga na bino nyonso nzamba lola a bomba bino bisous bye